Bébé, je sais bien que tu es ton email. J'étais là, je te grignote, tu changes les habits, tu changes. Mais attends que ton homme finisse la souci des ventres. Hardis, hardis, hardis. Gain pour les hommes et femmes. Moi, la moitié au tout. Sylvie, ben speaking like. Avant, après. Évidemment, on a beaucoup de gens qui sont en train de même eza ya bataille nyonso même mutali bumunene o jani o yandi mosi o ba big mama o ya minene wana même leur taille tu étais là na ba gain o nga mutamunene o ni eza o gain mais eza pena o kotisa nyonso donc on eza ba benga en combinaison pesali yango yo moko na o bébé tout le monde déjà taillé, mais la bataille est belle, on ça la choix. Omega. Parce que Yango, la femme, tu reviens à elle-même à la forme uniforme. Voilà. Enfin, t'as pensé à moi. Ah ouais. Un grand merci mon chef. Un grand merci. Ah ouais. Maigrir sans régime, sans médicaments, sans chirurgie et surtout sans effort. Perdez en taille grâce à la gaine Hardis. Les résultats sont immédiats. Et au long terme, vous perdez véritablement vos kilos. En la mettant régulièrement, vous perdez en taille grâce à la thermogénèse. Avec la gaine Hardis, retrouvez une silhouette harmonieuse. Yes. Pour découvrir notre gamme, appelez-nous au plus 32 46 54 41 16 4. Nous sommes aussi joignables sur WhatsApp. Voilà, balandi ya Karine ya Mado ya Mbiji, vous continuez à s'abonner. Tous abongo na site na bino bomisana ko zoba news ba information vraie de kitara na source pour tous la bino na banungu nungu ebima ki babi est-ce que c'est vrai ou faux c'est de là yo muto misana ko zola so ba news ya solo na site na bino Karine ya Mado TV Yambiji la patrona to kiti na équipe technique pour to mekano ko solo la na ba famille auto kuti na kati to mekako décortiquer ezani na biki tungisa ki mingi bébé secret depuis Belgique azala ki vraiment l'est abissé de là yo na biki na ba information azala vraiment vitesse au logique charisme maman social azala ki na souci na kiti wana poto zo la bino en tout cas to kuti bato awa bato za na palais bo bino mo bozoka comment bato bazolela papa mbote. Mbote papa. Mes condoléances. Merci. Tony Toueba et c'est passé ndengeni les loto s'est retrouvé ba bomi sunda base et zalaki ndengeni mekata ko relater bisomuki. Bon situation zalaki na butu tanga oti répétition aye à côté nanda kuna vandi subitement vers 1h du matin ba elema ba elie nanda ku ba essayer pe ko forcer porte ba buki porte à côté na kati ya ndako na eti na kati ya chambre ba assassiné na kati ya chambre na kati ya ndako ba beti bal moko ba poignardé na tolo aw donc il se voilà en fait situation de kina buto lelo et c'est pas ça qui va Ernie et c'est passé vers 1h vers 1h30 vers 1h yé à côté ndako Ernie à côté ndako 21h bon ba 1h bon ba 1h tant bazo forcer ko buka ndako bobenga ki numéro ya la police te ou bo belela ba voisin na bino ou ba voisine en fait azali mona kati ya ndako na famille abandai ko ganga azoganga bato babima mais déjà basi ba kangela ki ba voisin ba porte na bango na ba fil de recours miso na ba cadena tout autour aux alentours ya périmètre nyos notamment azoganga ba voisin bazali na moyen ya kobima te pe en plus ba placer ki belema na ba coin na libanda aux alentours na tout. Donc, il n'y avait pas moyen vraiment d'intervention de voisins et mes capés courir au salon au secours pour les avaient vraiment empêché. Pour Gangaki. Gangaki, est-ce qu'il y a un secteur ou un millier, il y a un problème dans mon touté? Il y a un problème dans mon touté. Donc, il y a vraiment sans rancune. Il y a un mon touté, il y a l'aise, il y a boya neba makambu. Tu as la personne qui est vendre pour éviter. Atati azaye kusami sana yo nde via ba musicien memorial yenge ambiance basi azana ngote asisi musana et direction nenda kuna barane na mwasi na donc na orchestre na misa zala bango très bien no problème avec les gens tant que ça action na baloba ki ata liloba te ti bazo menacer bazo betailler bazo poignarder wana
Bon, wana nyonso tu azalaki pembeni ezalaki mwana na ye ya mobali ya liboso Jean, ye nde aza vraiment au courant ya mibale plutôt ya mobali ya liboso ya mibale Jean, ye nde azalaki sur place ati bazopoignarde papa na ye ti basala événement, ye azalaki sur place nde akoki koyeba soki papa alobaki nini. Mais papa agangaki bango so balobaki on ne sait pas, mais bayelaki kaka nde ye baboma ye ke toye nde toboma yo. C'est bon, tout mes capés autour de comme sous tout parce que ici quoi corps ils a. Corps eza na morgue ya mokole, mais loko aza artiste aza munene ba démarche esalama ekende 50 mètres. En tout cas, merci. Est-ce qu'elle est bien informée, papa chéri? Papa chéri, c'est pas soit informé, mais formation des jeux au tambola partout, si soit aza branché à yoka il faut. Que bino moko famille, ou les barimères, bino moko. Aza informé, aza vous m'informer, et puis pour wana mwana na musicien azala panaye, donc ayepi. En tout cas, merci beaucoup. Tout le monde est frère Nabiso Aza, papa, bonjour. Ouais, bonjour mon frère. Balobi, ba poignardé vient Nabiso, ou ya comment déjà artiste ya mokili mobimba. Tango batu wana baye, moi nazalaki, moi si azalaki, ba toucha ta moi si na été. Bon, bah toucher moi si t'es, et le coup il a que bah y a une intention mabe. Pour bakipe ni mwasi ni bana et puis basali sabotage bangi ku babuka mire mais bamonika mire eza makasi yango ba forcer y porte buki na porte et puis bakoti ba chubi ve bambele vraiment Ba chubi ve bambeli yo et pas sunda base ozana. Bon ngai na donc je suis beaucoup pour lui vraiment. Il est aussi beaucoup pour moi parce que ngana vandi 8 ans na parler na e bana tunga mon encadrer bango ya vanda na bango. Il est mon vieux de la famille. Et ton vieux de la famille, et lobby bébé Sikra, c'est de là, bébé Sikra depuis Belgique, lobby c'est de là meka kotuna. Est-ce que pendant 8 ans bovanda kinae, otkala ko kati azana rankine mo ba lakin mo na batu azwa ki mwasi ya mutu, a botola ki eloko mutu ou a finga ki mokonzi moko ou mutu moko boye na kati ya mboka rien? Bon, en tout cas apparemment vraiment donc il a intimité. Oveti tovandi nae malgré zaki chez leader au JB kuna et dans un premier temps et puis ce qui sautait nandula brazande nga koya kana kangama na courant batindela guitare courir kota na guitare et puis via se décida ka ya na parler biso mo famille tozoye en charge tout le monde a fait visite moroté ya musicien na compagnie oyazaki dans un premier temps mon aïe que a te fona ça la carrière nangai et puis dans le sens là depuis to banda carrière wana si Nande Mambo est arrivé, azay vraiment na rankine te. Azaki na rankine na mutu te tangu baye ba forcer mbalamon ko buka porte ou ko beta babal. Bon ba beta na babal pour ba intimider milliers et puis ba che ba cadena na ba voisin tout, baza pembeni et puis ba sali action on avait déjà bandai ko crier intervention ezali te tara déjà ba beta masasi. Donc en tout cas, merci beaucoup. N'habitez moi na oyazaki tango bazo poignarder papa. Est-ce que tu vois mon aïe? Bon, petit ça tellement il est déjà émotionné, donc ça ne va pas vraiment. Avec le temps peut-être d'être comment Sabino petit puis Sabino, mais pour le moment on est dessus vraiment. En tout cas, MG the King, donc oyoki biyano no mituna na yo ezubiyano. To meka ko tuna bande ko mususu bazaza to mondi ba mama awa. Tuna toyeba elekaki ndenge nini te folo bakaka po parce que oya kufi aza ya yo babi mukolo eloko ndao ka pasi na eloko abungisi ti yo omoni lelo vie na yo yaya na yo kulutu na yo papa na yo akiti na se elobeli yo nini? Bon, tout d'abord biso tozana no ya nzambe nano toza ba ezana mamba nzambe bazuna bangaka musune mena molimo toza na biso ba oyo ba koisi kulutu mbuta izaka makambo na kokapeli sukolo bate. En tout cas merci tu es bien sous les émotions. En tout cas merci beaucoup toza bongo na lopangu to meka kutuna pe ba mama na biso bazawana. Tout landela ologie charisme ils allaient passer dans mon thème mais tous en a choisi il faut tout meka rotuna maman bonjour mbote bonjour papa na okoka kutu bate pour les camongs salinga passe maman to kutu awa et pas sunda base oza bozana ndenge nini
te tozaka nzinga quartier nde nayokisa yango yango naye kokoma comme ça namona na lupango yango mpo nayoka yango banda ntongo me naotiaka te siko nde nauti oyoka yango apartir en vrac na mati na ye kokoma donc esalanga mpasi ezosala mpasi nde bozalaka na quartier Sunda Base avivaka na bino ndenge nga kutu nayebi te ke tozala na musicien awa lelo kaka nde nazoyoka eloko oyo nayebi te parce que ayebanaka te lupango ezalaka mpe na eloko moko kutu te koyeba te ke bato bazala na kati donc esalinga bien te esali bien te lelo tomoni bozobanga te ke lobi ou lobi wana ezwa mpe bato mosusu mpo na quartier ti menace ezozwama bozwi ntango kobenga la police te pourquoi bon tant kutu eza te ndeti biso toza mosika me oyo baza pembeni nde tozoyoka information bakangaki bakardena ndenge babetaki masasi wana lokola toza insécurité eza makasi na mboka oyo moye kobima eza te ata bavoisin oyo baza pembeni moye kobima ezalaki te esali biso mpasi makasi. En tout cas merci beaucoup mama tomeka kotuna mpe bandeko mosusu baza awa chef tomoni yo awa tomoni lelo président aza sauté président tiki biso et c'est pas ça qui ndenge nini bokabwanaki ni air nini bozalaki wapi po lelo na ntongo tolamuka toyoka président Sunda Base aza sauté. Vraiment merci pour la parole. Donc biso nyonso toza émotionné ndenge oza émotionné na biso mpe toza émotionné. D'abord nakoloba lobi nanu avant tokende répétition na ngai tofandaki na veranda ya fandi awa nga na fandi wana tozosolola mpo touti na studio toza na studio mpe tokomi na suka tosala programme parce que chanson moko boye ayembi makasi nayebi te soki nde wayebaki liwa ongo soki po asala œuvre makasi boye ayembaki makasi tozoseka ngani awa ayebi te master na ngai namoni bavocal mosusu ya libéré nabenga ata bamaster bcbg mpe baya mpo esala biso mwa kilo tosekiseki ngai na yawa alors natiki leader moi en tant que chef nazalaka bongo na rapide nakendaka nanu koyemba baleki natiki tokabwani abite ya en tout cas ba wana tobimisanga le 24 pour le 24 yele kwa alingi pe aza muta prière aza muta lo samba osakana te Sunda Base na oba yebi donc c'est un prophète donc vraiment albité tobimisanga le 23 te ba wango tobimisanga le 24 parce que le 24 eza date oyo ya makambo ebele eza pe bambota me ya Yesu makambo ebele za wana to ce qui na wana ngana tiki na ke répétition article kosukula type la eko rejoindre de biso na répétition pour jamais banda sala mouvement na ye arata rep aya kwa ba président musuti nake toke ngana ke eko rejoindre de biso na répétition rep bandi tellement peut répéter qui moi ba mbule déranger qui te comprenez ba missina sous musika ba ya quitté net drummer a ya quitté comme il est artiste na ba façon tout abetaka na drum tala ba degré yemoko a répéter na drum ti aussi siré président beti drum ba chanson tout tout na ndeko moi si chanteuse na biso moi si imta ba président yimba ona yimba bon ça va yimba pangolof donc comme si nita mandai ko yeba liwango afc biso massa eloko oyo ba producteur ba debele alors e fungola biso makambe bele ba petit ba zo ba tendere ni poto sulaka ngane su to libérer ba lek to tikala ngana moi to solil bon ba lek to ba ga ndeni ni ya encadrer bango kaka pour biso ko to yima ndenge za bon ba yebi na bango te. Bon, de répéter, puis s'il y en a, bah transport, ndenge za gaga, akabuli ba transport, ngakutu na tikeni mwa mike yem ta yebisi ngai, azala pe souda premier conseiller sur sa vie na leader na ngai. Kalfi so yoza muta montikeli muta mbinza musika mbula, boka transport, apesi nga transport, rendez-vous yanga ne toujours mardi na rep. Mais yebisi ngai lobi lelo oyo babo minde kona ngai studio. Fallait akende zwa date o ba tibiso na pour que ça ba crèche mike mike tikala na misala na studio. Fallait que ne bongsa lo a foutu qui ont déjà hier. Alors, à ma grande sécurité, tant au Kabouani, nga pena ke palin, na 5 heures na moni téléphone Leli ami na nga bingingai que ba côté les leader, ba bari leader, vraiment ya roloba mingi zate. Donc vraiment oya sali mutu muneno azana charge munene vraiment boy. Azana ba musicien, azana d'abord azana c'est une papa yanda ko azana moi sina bana baliaka na sima. Boyebi kaka ya expliquer mais siko ba o pe ba sala pa na ye. Yo bomi mutu moko bomi mutu moko te bomi bato ebele bomi ba vina biso tu bomi bato ba vina biso tu Sunda ayembi mutu no sora na studio sora lati casque abino Sunda na zoemba o kofi te Sunda Base bato to quand même kana pour no bana go yemba te donc vraiment moi mukena ina wa expliquer bino yati total à la suite te ranking te ye amoneka kokina mutu sosa kwela afa bendela pasala nzela na ite yango mama ranking te to boto kini bakoto na yo koma fo
Est-ce que disent que vous avez un studio pour maintenir la date le 24? Bon, voilà, tout solo là, yango, tout est ils a à suivre quoi. Pour bureau pesali, bah ouais, bandé tout ça là. Mais non, moi programme là que le 24, il faut déjà chanson mo bêta. Le 31 décembre, libérer des bêtis. Le du coup ta bengi ba master BCBG na misu na ya. Pour ba ko chabo bika ndenge zalaka. Ba ko chamo ba vocal na bango pepe sala suzumu eloko. To ce qui na ya moi c'est singa ndenge wana. Pour musique ils ont complémentarité. Bon, vraiment leader accueilli. Nzambe abattre la molimo leader. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Ouais, Ndeko, bonjour. Bonjour, papa. Oui, Anna Matadi Kibala, tu es tout mekako yeba vérité. Au juste, qu'est-ce qui s'est passé pour te que le long de Konabiso Sundabas au basiste à Jibem Piana, qui est Babeti Massasi, Babomi au juste to kitina terrain to eba et les cas qui n'engagent. Bon, tous ceux qui ont regardé la Massasi, les Babeta qui Massasi, na bouton na 3 heures, tu éviter pas, tu bichibe bambel nanzoto. Bon, tu évites pendant ceux qui et l'eau connaît pendant les cas qui n'a qu'à se vendre tous ceux bâtis. 3 heures, on a eu un concert ou on a autant. Bon, ma belle, à partir en date. À partir en date, on est qui progresser dans la casse en date. Batango va identifier, va noter, va policier, va soldat tenir ou comme. Et l'autre côté, il y a ban pété, l'autre mon côté, il ban pété. Est-ce que côté a un problème, tu vas où la moi si ou comment? Non, bah l'autre mon côté, a un problème de l'autre côté. Faut comme maintenant sur le terrain qu'il y a ceux qui profondeur ces années. En tout cas, merci beaucoup pour l'information. Ok.